la voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans l'actualité. La voix du peuple, maman n'a pas. L'actualité est dominée sur l'affaire Sankara de Kunta et son patron Weranson. Toujours appelle tel Mebele après émission Weranson a la sortie médiatique par rapport à Makamba Loba qui pour Sankara. Parce que Sankara Loba qui après Weranson a Loba. C'est pourquoi nous sommes décidés la voix du peuple to ya sous les lots dans la résidence à Sankara de Kunta pour que tout mégape au Solanae. Tous ont précision pour la bande de mingi, ba fanatique à maison, mais ba la bonne musique et puis ba fanatique à Sankara de Kunta. Base un peu vraiment les lots fixer ce qui se passe dans l'Italie position et à Sankara de Kunta na Wingi Musica maison mère. C'est pourquoi nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission, chers amis téléspectateurs, où nous allons essayer de décortiquer sur cette affaire Sankara de Kunta et Weranson. Tous en ayons un plateau Nabiso très bien habillé. En tout cas, c'est pas un costume. Sankara de Kunta, bonsoir. Ouais, bonsoir Vincent Toulouse. En tout cas, on a pu bonne année. Surtout vraiment, année 2022, première fois tout le monde. En tout cas, voilà. Et puis, on a des fanatiques qui sont Weranson, le roi de la forêt. On a pu bonne année. Et puis, on a aucun vraiment rapide pour nous faire des condoléances à Saint-Valois Paris 16e à Bungisi, grand frère Nayaza de Anagisasa. Et puis, Jolie Mayala à Bungisi, maman Nayaza déjà Nagisasa. Et puis, merci vraiment, bonne année na Yateo Zambota, bonne année na Bakonza Mboka. Et puis, Jantiningo Bilambaka, na pesi vraiment Batunio, sont même DG Cédric Lungu, en tout cas, bonne année. Merci Guy Malela, le prince de la ville, Vincent et... Malgré la passe na Kinshasa, malgré le concert est sousté, mais tout le monde a toujours tenir na le canister au salaire au Sunga Babola. Dernièrement, on a montré une image sur Internet, dans la ville où on a au Kabola. Babylone, tout ça, on a Sankara de Kunta. Ouais, Bible est observée que mutu azo Kabola Babola, azo kotisa nyongwe pa ya mokeli na ye. Donc mutu oyo azo Kabola Babola yebeke mokeli ya Babola eza Nzambe. Donc azo kotisa nyongo. Et puis Nzambe wana a bossa na oti. Donc eza vraiment ya charité. De na ebsarabatu na ni na fondation ni na ONG mais ezaka ba œuvre charité en tout cas ezo sala ki ba to ba ko assister nga surtout na senga merci na ba diaspora oyo vraiment ba soutenir nga ti lelo ba soutenir nga makasi parce que œuvre charité ezago tuna makamba musique na katité ni makambo tendance ni makambo politique ni donc œuvre charité zeloko yo mutunyo sotanga monyo sabola mubayaka baotala kutu casquette na ote baotala kinini te en tout cas merci na ba diaspora et puis merci na ba onyo sona sali merci pe na ba fondation oyo yaka ko assister nga lokola ba Fondation Colette Nzinga, le dieu de Moïse, joyeux anniversaire na yo, ayaka ko assistenga, ba Cloque original, ba Mama Mami Beya, Fondation Billy, en tout cas Outagi Londres, Tocho Kabola, ba viola handicapé, Yasuka Awa, en tout cas la fille aînée, ya président de la République, son excellence président Fachi Beton, moi nae Fanny Tshisekedi Mangaya, oaza moi si ya David Mangaya, Fanny Tshisekedi a pesa biso biloko to Kabola gi panda ba fête pona kosunga ba handicapé. Des devises nanga vraiment les handicapés d'abord, les peuples d'abord, mais les handicapés aussi d'abord, parce que bah personnes vulnérables, il faut que sunga bangonde tout le monde a handicapé belé na ba poto ba na ba mbongo pourquoi pas AP bango pe ba koma na ba mbongo ezalaka te ke baza ba ko senga senga il faut zapena ke ba matia vio ba ke ba poto bazalaka pe na ba activité na bango ba pe na ba société tout le monde a ba société musomona eza handicapé lelo pe asona maman na papa na biso Martin Kanga o asela biso izipa eza biloko ndengwa to na besoin que discrimination ezalate ba tout baza na place na bango voilà yango monito continuer ba action. En tout cas, bateau pe ba monique am sundenge zalaka bakoko ya ko sunga pe ko assister biso. En tout cas, ils allaient vraiment les bienvenus. Sankara de Kunta page ezali, Sankara de Kunta officiel. Kuna benga ngaka frère Samuel Vincent Oyebi, mais en tout cas, na ninga numéro 00243 81 50 38 669. Wana na bandeko oyo ba monique bako participer na ba projet tozara nango ezala vraiment bien makasi. En tout cas pour cette émission on a la exclusivité moko numéro aux aloband de le 13 numéro no po niveau na zora dérangement ba numéro na yo ceux qui na faire passer message toto na les yambio ezala mingi pe na makamna bino makamna
ya kosunga bato et osabe mais Sankara pendant que vous êtes en train de faire œuvre moko ya malamu nzamba azwi na biso abito kanisa babola on nous a appris que tu passer moment moko eza facilité pour la vie à mon mbali je sais ce que naebi mariage et là on a appris que Sankara Kuta a divorcé na maman na biso sombela ka ba jeep à tout moment à tout moment nini au luaka na be mission comme moi c'est mon bail no sonenga comme ça moi si na ça li bani rebelle pas si Sankara Kuta bon en tout cas fait ça la passe parce que moni lelo séparation za bien te mutu mo linga séparation azate moni ba la gité pona lukata bongisa Sankara bon eza lo moko ezwaki moi temps après bon beaucoup zaka mo ba vie privée moyena na kota vraiment na ba détail na ngwezate mais sauf ka na respect ba basi ndenge lelo nazana mwasi nazaki na mwasi oyo lelo na pesaka ba honneur ebelo abotelanga bana misato muna mongo que je sali Sam Samantha Monique Samuel na pesi ba ngombote moninga lelo na botaka na mwasi moko j'ai 3 enfants na botana mwasi moko après wana ndenge zala kaka tango tozaki susté na yako meka susu na film moko aza na Paris ami dambala que je sali oyo lelo bon ngapeka na mema batango ba poto donc baza ba basio na pesa ba valeur. Après, au salarié, Simbagi susté, ça n'a pas marché, mais Lelo, récemment, en tout cas, et sali qui est aux unes 9 ensemble. Bon, on a n'engé au salarié, on a remis le baptême, sous que on a chance de bénir, de zama kambonde, mon canon nzambe, et se permettre quoi, voilà. Mais en tout cas, reste pas bassi, moi on a le bamakam na bango. Balobi Sankara, il va na bassité, yango bassi barouba, yango bazo kabona na bassi pamba. Bon, bah j'ai été la Bible bien jugé point parce que kofa na bassité. Comme mes marabas aux États-Unis, même moi, je suis aux Hollandais. Pardon. On a donné aux États-Unis. 8 fois. Donc, on a même 8 fois aux États-Unis. Les lots, Jeep, Koutro, Baté, tu fais déjà bien. Et ça, quand tu es et salami, parce que mon les lots, tant on ne reste pas bassi, et puis on ne reste pas vie privée, jamais on a étalé, parce que les lots, tu me souviens, Mbalamoka à Sankara. Il y a un raison pour laquelle na sali ba apparition mbala moko parce que yana ndeko na biso moko na maison mère ngana fandaki na ba silence moko nazo remercier président d'homme na Lille o apesanga ba conseil belé ba golf gizo la dégâts matériels abisinga bi ta fandi na ba problème na ngango na moni ndeko wana lekimba mo na TV ndeko na biso Papi le Prince moni moi ça kimi e baboyi e biloko bongo ba sala na ngoli chote parce que za biloko mutu bato musu ba kota na sama belé bato mususu lelo bolingwe pertiba bango ba musu basuka na ba balabala ba koma ba clochard donc na makambo eza vie privée o eza rien à voir na musique je vois mal que mutumo ye bando leka o loba neti ya licho na TV ya omona bagi minga na fandi kutu na nga calme mais bango ba ye na o eza vie privée na nga ba bandi ko loba loba ngo ndengwana OK y a pas de problème siko na laksa bango na nzambe na bango yango moni na yaki ndengwana mais bato ba yeba ke eza na ba couple musu déjà boyana nango mais balaki sango pété lelo bana monde assembla ezana batu musupe na ba poto pe na ba bengana e déjà donc moi c'est ça kala la na salon pour na même soit na tanda luka moi position ezana batu musupe na pour na assembla bana ba bi benaki na to sa moi assembla bana donc cela veut dire que vie privée batu ba ko kota ngoti leo na minute oyo ngana oza pe mabe tout comme moi c'est na pas oza mabe mais est-ce que na intérêt mona na lo ba ngam na mabe be moi c'est na mabe na respect ya basi na respect vie privée na ko etalango boyete donc ezaki tant na boyana moi c'est na muta liboso te lelo en tout cas na mukili mobimba donc bato ba boyana soki ba loba ko bala wifo so ba ko bala 10 fois 100 fois eza yo moko ndenge mso kutani makamunu esimbite mais bato msupe nde bible ça biso celui qui trouve une femme trouve le bonheur ba msupe ba kutana ba bonheur na bango OK banda ba bandaki ti bazali ti bazawana c'est une chance so une chance wana te Vincent msupe yo pendo fandia msu est arrivé là opé msupe lelo zanaye za ozalaki ne lobité mais na respect à basi jamais Vincent ya bon moi ça na liboso o ndalekiye ou bien wana lekage non c'est mutu to na vie privée na en tout cas na osenga na respect surtout ya basi bandeko bolinga oya te que non moi ça boyé moi sinon nga naza muta liboso te donc nde na abo msupe mukona ozwaka susu moi si msupe boya nga susu msupe ke fanda mais la vérité c'est que moi si muta boyo te moi ça boyinga te nga pe na boyé te to boyani cela veut dire ngana ye ça pas marché na makambo eza secret ya ngana ye donc lelo en tout cas to sali pe association mo ya ba célibataire
au président Nabiso président Nabiso Abedachour oyo lelo na minito yo aza célibataire et puis parrain Nabiso Moïse Mbiye oyo aza célibataire Vekaps Kabambongo Willy Kinkela célibataire Roger Kinkani célibataire Nino Mavwemba célibataire donc ba célibataire basé belé lelo Guy Malela le prince de la ville célibataire donc quelque part to salara ba réunion na couvre-feu toyeba 2022 2023 tu n'as vu plus le mariage parce que c'est important bana futur à bana ezala bien surtout que vous na grâce bazala on a poto si bon toza batu ezaka que babi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc cela veut dire que l'homme rose a payé au moroté parce que c'est jamais hein moni makambo sengaka moi si aza utile na makambutu mais soge simbité il faut sambela ce qu'on zambeke en tout cas cette fois-ci pour mutu to kanande to kanaka babona nende faut to kanape ba cette fois-ci mais en tout cas à la base en tout cas respect na basinyoso bolinga makasi on appelle linga bino makasi bambote sika bozali mais en tout cas esimbité to pesa na ba bonne chance donc après l'amour c'est pas la guerre donc voilà donc après l'amour c'est pas la guerre donc neto za boye bato tout batalinga basi babité sanka respectera basi et puis moninga lelo basi pe ba ebike sanka de kota crédible pour to biso to lingana ba 27 to kenda na corps et âme to lingara ya solo donc bato na so mona bolingo te to lingara ya solo. Mais Sankara, cœur à prendre ou bien cœur déjà pris? En tout cas, je cherche l'amour. Moni lelo, moi nanga Samantha moni kabité. Non, na kina site ba recherche nga bibo. Na recherche o lukela ngape MC Lima o lukela ngani. Calme-toi ma fille. De tala moi nanga comme na souci. Ba léance ngunza. Abina lukelo mundele. Okuna bina lukelo boy. Okuna bina lo na venu kutukolo bate so na bimika ba ole kaka on dirait miss. Tu Sankara ça va? Comment tu vas ngabi? Oh, na ko sa casting ga. Donc elo etikala sa casting et comme le bande pona boye y était mais en tout cas prince au bala do basi belé ba yo kanisa donc ya ko saka na ko tout mais en tout cas na reste pas basi na pesi batunyo so bonne année 2022 surtout na basi ba na ba mabala bo batela mabala bibali pe bona mabala bo batela mabala oh bazana na chance ba batela vraiment mabala parce que c'est pas facile muta ko sauter au rose apena bo a te pecha so adia na e mais so bato ba longwe ka yo mo en tout cas, voilà. Merci beaucoup Sankara de Kouta. Mais avant de un dossier tous en anglais dans les comme les actualités et puis comme ils ont concerné ministre nayo, to me rappelle au ça, to beta moi tour muke ko fulara parenthèse lobby mastana fali pour pas honorer qui Congo na participation en ouverture ya CAN et CAF azaki sélectionné na CAF pour na represter na ouverture ya Coupe d'Afrique. Réaction à Sankara de Kouta. En tout cas, tu vois que les fleurs, hein, parce que nous avons un bandal et représenté. Nous avons un bandal parce que nous avons un bandal né grandi à Bandalungwa, à représenter qui bandal, à représenter Kinshasa, à représenter Congo, à représenter Afrique et puis à représenter monde. Donc artiste à la frontière, les lots va ouvertir malgré Congo et Kété, mais fallait accueillir. Donc quelque part en tout cas il faut qu'on puisse vraiment honneur naie au moins les lois ils ont tout ça en salle lo quoi bien il faut qu'on féliciter ndé mo peto mona ki Fabregas akenda ipoto ba toto ba bi visa ki pasi makei to féliciter Fabregas ndé mo peto moni nani Richard Watanabe ocho beta fikine to remercier ki to féliciter Richard Watanabe donc ezalo au moins en 2022 tant muta salle lo quoi bien il faut to sepela na ba biloko ba to sala lelo muta ko boya et là, il fallait autre chose en tout cas, c'est que musique en haut, tout le monde a N, tout le monde a un B. Donc ils ont bloqué lelo, il faut féliciter en tout cas à continuer à représenter le drapeau. Non mais hata yo moko ya yambola pesi mbote quel peuple. Ya Laura Sokoko. Ay boni bo finga mutaro représenter parce qu'il y a des susuka neza ko finga ko critiquer tout ça. Bon en tout cas congolais en ngwana ya ngomona même na ba internet au monde susu. Yo na msu bolanda ba commentaire au mona msu commentaire mutu moko kama yemuka za 100 fois na kati yemuka za ba George za ba Georgine yemuka ba Christine yemuka ba Mami 100 personnes yango mona ka mutu soko landi ba commentaire au mona kelo mutu yana ebsaka batu mso mona na sali 8 millions de vies mais so na stade de Marty jamais ba ozwa 8 millions de vies ba chango copie coller batu ba bimi na stade au mona penage ozwa msu 9 personnes ozwa msu ba membre de famille donc cela veut dire que internet est ya mais il y a pas de makam nango mo boye pesa batute ndio kanisaki netini en tout cas pour ngana olobaki nzambe vraiment a pesa biso ba congolais surtout autozo internet na kimukolo autozo na ninga mabeto e baninga osale lango te
toyeba ndenge osala parce que internet ça côté mo be koluka musala internet koluka bolingo internet koluka mutabunga internet koluka okoki ko se babenga ni ko se ressourcer na sens ya msu ya kotanga tout ça ko découvrir ba makamsu ba histoire ba makamebele bele Google et comment dans monde et comment tellement mukie bato msu akenda poto te makoye bisayo ke non moni na Bordeaux msu na Marseille msu na Boeza boyebo en tout cas quant à moi en tout cas na pesi vraiment félicitations na Fally Ipupa du Cap la Merveille ami d'enfance à Sankara de Kunta millionnaire à vie. Félicitations. Voilà, merci beaucoup Sankara. Mais biso toyebi que Moutata a un problème. Moussala faut okende parce qu'ils ont gagné père Moutou. Biso toyebi que quand on attaque Weranson na télévision, toyeba déjà que lobby nango c'est Sankara qui doit réagir. On n'a jamais vu Wera réagir. Sankara Moussala na ezarako ko sa charger na bateau ba bungi la Weranson. Mais tout le monde a différentes émissions. Ah, je peux citer, il y a Bogis, il y a Capuchino Les Boga, et puis Nayambagi Kofolomide qui a donné ses propos, dire que jamais vous allez convaincu que le Bakéoué Ranson est un grand formateur. En tout cas, les gens, ça va nous rosé là-bas, mon Sankara de Kouta. C'est vrai que tu as eu des problèmes, mais Moussala n'a eu gros ticate Sankara de Kouta. Pourquoi cet silence aussi fort n'a pas bloqué tout et que les Araboulot n'a eu? Oui, bon, moni silence est là par rapport à Msou Maram Nazari Nango. Oui, ils arrivent dans le Kouta, ma bête, ils vraiment bâti. J'étais à la maison, ils arrivent vraiment qui est en tout cas, c'est le mot bondimaïté. Et puis c'est le mot yagité que oh yebakiango, c'est le mot yemba mon quoi aller. On comprend ça, ils arrivent vraiment bâti par rapport à la morale. Et puis on moni silence arrive vraiment belé, mais en tout cas la maison mère. C'est la calamité, aux heures régler batona nyonso na tout. Dans la maison mère na go sous-estimer bande côté. Tout ça bande ko na biso bazana na ba papier les princes. Ba ko pe ko sala ngo bien, to na ba pi Roger ba ko sala ngo bien ba sediko baza. Na piyo nous tous ma casse na domaine wana. Bon siko moni siko yo na domaine wana to boité. Er le exemple. So to yam susuke vena biso mopao oyo le laza misia munene. Tango yo abike formation ezala ate. Ba to nyonso to yebi histoire muta forma mopao eza papa Wemba. Comprendre? Oh bah tout bayebi muta forma et papa muta pesa micro muta liboso total ba interview à papa Wemba. Oka ayaka to yemba nzemba mama sese tango to yemba nzemba mama sese to yemba ngo boye babu na pesi keste na bien cadraka. To yebi selon histoire. On comprendre oh yo zaki zape na ba internet. Donc mutu nyonso nde to lobaka okozala na yo exemple oza serveur mo za servi par exemple na Pullman. Mais si vous avez un hôtel du fleuve, hôtel du fleuve, vous pouvez une semaine de formation, c'est l'hôtel du fleuve. Batu nyonso bazaki na talent. Bauti na banda kuna bango, mais faut que bazala former parce que tant oye, MC yoso yo yemba na style mweza ya wengete. MC yoso mono zo yemba daje selon douche. Mais en réalité boza msu na ba organe, MC yoso bima libanda ba demi to makambe belebele. Mutu msu pa eza voix msu abana mike. Mutu msu azo ganga babite ndenge za boya lokwa neti wera. Aviez ta formé bana nyonso. Mais ya lokwa kiso wera ta forma par exemple Ferra ça non vocal à faire. Bon siko bana voix mon côté. Yesko keste tanga formagi ube papa Wemba tanga formagi. Ya sala vocal à papa Wemba au sala ngote. Papa Wemba sala msu vocal à covid persona même sous papa Wemba au sala ngote. Cela veut dire que eza faux débat pour eza no bazana voix mon côté. Vous comprenez? Wera ninga zana royemba voix ferreta. Ayemba ondeni parce que za mutali kolote. Pour faire il fallait avoir appelé le roi Bill Clinton. Ah siko wana siko ekomi siko ba faux débat. Léona minito yo na niveau na ye. Faye bangoke Wera soninga za wana aza muto a formé tout le monde aye. Ponga na omona tant faire aye. Wera expliquer te kokenda likolote. Zwa mingi ba seda Carlito. Yoka mingi malage. J'étais là. Nazo yoka nde ba formé. So omone yembela ya faire sera ba intervention rapide na tango na ba solo la bien na tango na ba kibusi za ke lokomote. Ezake lokomote bolanda ba sede bo mona ke lokomote. Eriche tanga yo ya ba bite. Yembaka na voix moko utaka na on intérieur. Kendaka na ngona boy. Bala coste be tout le monde a gi formé, tout le monde a gi orienté. Mais so ezake lelo na mito même yo na minute so ye journaliste moi ye ko kasate ke pa utaka mso pa fangiste ma so yemba moi bandi non. Il faut encadrer, il faut samsute ba tellement na micro boyete. Il faut le baboué. Tant que zoya boy, il faut le balia ka chingom te tant que zo sala interview. Il faut zala boy, il faut zala boy. C'est comme ça. Sogiyo okomo boya formation muninga former batu po emso former na batute. Un jour mukolo zo peta oko former batu. De fois batu ba comprendre que lelo toza suna baba bloc za ba faux débat pour mututu ninga za na uta omona ke mututu na histoire. Seul batu ba na histoire te za bana wenge. O ba bima bango moko.
mais les restes tout batika le monde a format que panani vena besoin mon papa Wemba na Kester okuna bwenani okuna soke oke jazz au monde a madilu ba format que boye c'est comme ça bana wengene ba bima na idéologie na bango moko o esali ke lelo ba yati ba commande ngwana mais lelo to constater que wam susu ba format mutu non ba format mutu même cameraman a do filmer soit que lelo côté musu ba c'était yongo pas Vincent dans ça il faut ça la ka boye Zoa mutu grand plan, zoa mutu plongeon, zoa mutu c'est comme ça. Formation de tolo bagay même dans l'alimentation. Oyo ko kota mom so o bando ça dans l'alimentation absoluté. So mon client yé ata ya yo énervé yo zaka na gentillesse. Zalaka bo. En tout cas, je me souviens de ça bagité à grand star mboka na respect na yebi soto pesiango. Mais pensez-vous que vous avez quelque chose au Weranson Azaranango et ko reprocher que comme ça, si les relations il y a un Kofi silence que même à matanga yate parce qu'on sent c'est comme si il y a quelque chose où les Canadiens en centre où on sonne à Kofi le milieu. Bazana bango vraiment un problème te. Mais pour mes zaka qui vena mso mopa lingaka comme pire na wera. Nde bazaki na président JB. Ya okendo tala na bandako. Ya msope balie, msope ba meli. Parce que wera sikoyo azana ba jeu ya ba polémique wana ti. Wera siko azakane na mutu aza réservé. Wera kokasate ko beba na jibe, yo ebi devena msoninga fonctionne. Beba na jibe, oyo yana wera, po yo kisamsu jibe pa motema passe. Siko wera okotane na ba jete ke so okebo ta obeba na yo ozongela sunani te. Wera siko biloko wana tu na respect vie na ye. Atala pena ke te a vie na nga tikali vie na nga ya libela. Mais bazala déjà bien pour selon ba histoire to que c'est Kofi Olomide ta sala maison mère. Atika sa maison mère te Kofi Olomide azaki de parler muto lo bana wera sala orchestre. Te bon papa taboulé to lo bani. Bo vena so pepe calé. On comprend ça. Mais même ba soutien financier on a appris que c'est en tout cas atika la pese lo monter wana eza si auto solo la 25 histoire msubino ozalagite. Moi j'étais là. Nazolo bagena debi ya Pierre ya wenge musique maison mère. Kofi azalate. Nazo betela yondo zagite. OK, nga azalagite. Te nazolo bagé Kofi Olomide ari na parrain exaucé. Ari na biena venaye et na petit na wera solo la forêt. Mais ka pesa ide sala orchestre obia pesa gimbongo. Non, ba wera ba uta ide wengete. Est-ce que ba wera pardon solo moto que wera nga kota quartier la terre Kofi mtalobana te yo fo sala orchestre auto yo kaka. Est-ce que na ninga normal so bato babima bango mono na wenge ba uta no ya quartier. Bongo sko na ninga ba komede ya wera. Est-ce que ta wenge panzani na 1997 wera dagi mpiaker ou bien wera gi mutu pena ko kote pa mutu. Wera ko kote pa mutu. Tout ce qu'on déformer histoire wera gi da patron ba somba ba Mercedes ba gi na bandaku ba gi da na ba jibe da gi da mais agi dislocation o esali ke ba yokani te na ba massa na bango wenge kabwani ande o eke maison mère o eke BCBG mais c'est pas dit que na niveau ba wera ba gi na ngwa bimi ba balandi ayo kote pa ya Kofi lo kwanza dio kota ki ba chese tense ata binomo o mo te wana ko mba n'importe quoi toza na ba niveau na te lelo na minute o wera rapport ya Kofi Olomide zala te po on nous apprend même que wera son wana Kofi mutapesa ya e bandai na ndeni wera son euti musikati mulolo jibem piana mulolo wera son e wana bakabona mulolo premier nzembo bimisa bango ba yembi no nzembo wana est-ce que bazalaki wana toi tu déformer histoire jamais Kofi opesa komba histoire ya Werason pour Werason a déjà Werason c'est ba mulolo ezake na soutien moral sur le plan moral sur le plan penza que non aya ka père msu que non en tout cas petit nga ndenge nini na eka na tala bino bo répéter bo ekesimba ndenge papa tabule mais muta s'impliqua plus o apesa Werason vraiment ba benga ni moral na soutien makambo tout c'est papa tabule pena muta yebisa en tout cas ndenge zawana bato bakenda ke belé est-ce qu'ils auront mon aga que simba te yonde que simba et puis wera ba pesa ga chance te à part wana général de fort mutabanda ko pesa wenga ensemble d'instruments a pesa ba bilamba muta pesa ba pa Adolphe Dominguez pour Adolphe ari pire petit a général de fort na ninga ba bilamba tata de bonne vie tout ça ba nini ba pesa bango pe wenge zaki ensemble bano batanga ba classe yango moni ba chanzaki musique bazwa ba diplôme bon chic bonja ba boga ba pe maranini ba famille présidentielle ba basi ba tutu bazolanda bango ba changer kiloko mission ozana pala bien ozala boyeboy bref aneke na ninga bana ya mundu avena biso mpa pe ba yaki ufana na ba bandal po wenge vague bandal bimisi bo metolo bateke oni azalaki muto yo pire vie avena ya petit na ye Werason mais na ninga teke wa pesa ki mbongo pesa ki non wera da ba utaki wenge bakenda obi tant wenge panzana bakenda combien de poteaux ba IOA ba nini ba kine bouger ba biloko ebele ba ridana ba biloko ebele donc wana za ba faux débat Kofi Olomide aza mission munene mboko yo mais en tout cas
ya kolobaki ya moso asoutenaki oui asoutenaki petit na ye na ndenge moral mais na ndenge te ke o mbongo boye te non bon wana eza oyo bato balobaka bongo pauvre Pépé Kalesio pauvre Pépé Kalesio maintenant pour na Bogis les gens étaient étonnés que Bogis qui passe à la télé d'autres étaient wera Moïbi la télévision mais Sankara d'écoute nie bon moni pour na Bogis aza moto lelo faut aza na ba respect cela veut dire que état que yemono artiste omoni to boite to kolo bagam so akolo ba pesa kinzem mais nzembo ngam so pesa soki na ba 1991 mais motivation ya kofinga moto lelo uchwa en wane uchwa abi nyongo fulu mais nyongo nzembo ba tutu ba yebikeleka $200 te nzembo moni nzembo nyoso parole ya koyo tekeleka $200 te o wera pesa ke da motivation da ki ba complot yaki bato basaki lo moko po ba luka ba déstabiliser wera ba bimse toujours mauvais ba bimse toujours que non en tout cas wera maboko makasi wera boye et ça va complot parce que je vois mal que de 1991 yo ya ko réclamer makambo et puis ezaki le quoi des émissions ya moni que natala ki ngabi oh mais oh eza problème nini en nango ezo uta ou bien pour marketing bango ba bandaka eza bo bimsa koto bien bo bimsa koto mabe bo bimsa ateta na musique to yebige musique ndeza wana so landi pe batu sous exemple na maison mais balongwa pe bazali kaka batu na bese beja balongwa batu na ba quartier la te batu na bazaiko soki mutu mo azaki pe na saint mutu mo pe na ke nonde pourquoi batu balongwa chez po mutu tout na musique à Congo mutu alobake o misi ata moko be danser be guitariste alongwa te azati donc cela veut dire que yaza mutu oyo faye basiko ke ba wera ba parents ba exaucer baza ba gladi baza ba mampata baza yo yamba amour ya dénigrer mutu nengwana so za besoin mbongo yo kasi wera azana ba fan te ube wera ye moko bina Bogisa bien en tout cas nga nzembo wana pesa desa et puisque qu'est-ce qui prouve que ya nzembo ne qu'est-ce qui prouve que ya pesa ki nini ya pesa ki nzembo pa wera aux autres traiter mutu ba voler so ba porter plainte mais nga na bikeza ba vertige mukanda na zu mukanda te fa a prier de trop okopa nzamba opesa ye mukanda et puisque potango tango ezaka siko mona ka boy bu mwasi banda banuni kiso batisani ani kiso toilette biloko wana tout siko mutako mona minaki nga fana oyeba ebimeli na bima pwan po kofi nga kangisa ye afinga ko mafinga kofi na basuka okay yango moni bakimisa ka nzela bwatu kinga bwa babuti na ninga kenda banga bakangisa ese kofi akangisa ka ba akangisa Mosaka akangisa Roger Ngandu ayako lukanga bongana ye obika to samba izaki de c'est bon okopa après yepe ayaka na makambo bakimande kokima mais siko tanga yeko yozana na position te ofinga ba combattant mabe oya makambo politique mabe ozonga boye mabe non il faut se positionner yo pesa batu banzembo bongo lelo siko pourquoi pour sali banzembo a danger yo ko na monopole pour pesa banzembo a danger salamba mo banzembo no a danger olongoli batu tout na marché omona kezala yango na te so penzembo ngalo ba pesa wera ye mo yemba ngo ngesa rien parce que ça là album récemment combien des albums ba yo konga yena tata mwasi na bango donc so ba cheka tu bisi tu bazongi sirei tout donc baza ba bato yango moni na lingaki na kota pena masona bango ti pone ti banga batruka ba Bogisi ba banga mabe ayebi bina ko Sankara de Kunta et qu'est-ce qu'il y a et les problèmes avec Capuchino et le Boga puis bon wana déjà tout d'abord baza bato ba yaki ko sala so landi be ba ko sa neti moi formation moi stage mo bo po yeba ko yemba parce que yebo yemba te Capuchino ngamo na lekina yemba yo binze bosi ya point carré. Augustine ngali yo abim savoir Oka point carré. Point carré bi combien de travail to salisa il faut hériter ya yembi po ya landa ninge hériter zo yemba ya to uti na travail musika bato balala na studio babandi ko baye to zwela kaye 3 jours ya yemoko kanga mawana kanga komi mama akendaki donc qui wala do eza problème donc wana baba bato lelo baba misete faut wala baba merci wera na sens que ba wera son bazwa ba ona ninga décor ninga kichalo baka pot de fleurs bazwa na ninga décor ba fandisi wana fort d'été belé vitalo belé na munoko sa lokwa moi rouge oyeka na ninga esthétique ndal normal mais na ninga teke c'est musicien ala musicien te ba faut na ba respect lelo ba wera oyo bato nga ba comme ça on ba jouer faut ba yeba ke ba wera son ba wera ba bato ba sali biso biso to sala ba wera te lelo na minute so abeta musique aye mo so yo kata musique ne mo benzembo ne mo de faut ba yeba ke osana chanter ton faut chanter bazo luka ba ko miso ba fabriquer yo faut ba na ba respect o etikala en tout cas ya mona loba ke ta on a pe magi na ndenge na otala na nu makamusu na kina ba problème na nga na magi ba na mai na nga ya wenge ba répondre bango
mais bana mai pe muta ko kiata ko répondre muta zate na moni ke ngabité o eza niveau na bango te ya o mona bagité na si sana makambo na s'occuper na bango après. Voilà. Sankara de Kouta, pendant que le but s'occuper na après, nous tous nous savons que adage Lobaka, les linges sales se lavent en famille. Mais ce que nous assistons aujourd'hui dans la maison mère, c'est comme si adage on ne comprend plus la position de Sankara de Kouta. Sankara de Kouta qui passe à la télé pour nous dire ou pour nous démontrer la faille maison mère à la télévision. Pour l'exhibition ba parti oyoyo toroye baté. Il y a maison mère toujours l'exhibition on a télévision. Je commence d'abord par là. Pourquoi Sankara de Kouta au dépasser niveau wana makambo rôle dans la télévision te pour par exemple Weranson, vous vous permettez de le dire jusqu'à aller dire que maison mère est Koufi. Bon, merci déjà pour la question na yo. Nasi bateau ba vrai Werasonique, bateau balinga Werason roi de la forêt. Ils ont la makamusu lelo biso toza bateau to fanda. Toza déjà pour na ninga ma betinga privé. Na ninga wera to fanda to mona ke pour na bonne marche orchestre, to pesa ba stratégie, na ninga c'est de stratégie et mon ko stratégie wera mais ba stratégie à conseil, ya ko appuyer msu na ba idée na ye na ba projet na ye. Tozo solo la ninga zalaka mais na yeko comprendre un certain temps et comme un moment moko Sankara de Kouta balingis ko yo baya excuse bata wenge bali bandimisa ngai ka mbamo bana wera ba exaucete bano nyos baleke pa wera nzoka pona ngana ndima bana wera na idéologie ezaki bana wera oyo ba respectaka wera bana wera oyo bandimaka wera o bazaka bien na wera yana ebisa bango ke o nyos bien na wera ngai Sankara de Kouta na kufela kaka défense a wera o nyos bien na wera na rotika rozana problème na yoti. Il y a un exemple, Richard Outaga, Seda Pessi Wera, a Bengsi Wera na showbiz, na kenda kuna concert wana. Wera zu $50 à foulian le loba stade plein, banze monezo beta maramoto. Donc cela veut dire que tout ça bien aé. Les autres zo mona msusu nani faire sali babengoni na sali vidéo que non pour na Zénith votre kuye ve na biso to bi ate. Tout ça bien aé. Les autres moni ba la coste bazonga tout ça bien na ba. Mais les autres monde a beto fani msu sele mo aleki nanga tuka mutasala nga mutalikasu nani boyeboye a déconner to moni ke bana wera ngo nyonso bazonga te ba msu ba déconner ba msu baza ko ignorer donc nga Sankara de Kouta boko ndimisanga te po msu makamo bongo sangana obe makamo boko ndimisanga bongo te ngana na idéologie nanga nga soza bien na wera na bien na yo soza bien te na wera na bien te na yo yango moni Sankara de Kouta parce que tant que comme ndengwana ba bando sa sko ba coterie ya ndenge siko asese wana comme siko na kati ya maison mère ngayo fanda na bando tala ngabi administration na ninga mabete nde to kana ba ve na biso ba Elliot Mondob nde to kana ba ve monib ki o mona mso voyage mo bo ve monib penza ba ke voyage me ve monib habite nga mona tika nanga pona tika la po kese nyo siko ke te na tika la pona sala ba publicité so concert ebeti ba zini ba nini na landela ngotu mais lelo to na administration mo so to na contrat mo tout le monde na mi koti na kati liste bokotika nani na Congo bokena nani bref aneke na mona na ba Zénith attends to ngato kende tout le monde bazaki na kati liste tu vois siko na tala pe na ninga bonne marche orchestre et okoma makamuso msu ba publicité zate na TV msu wera pesi mbongo momoni pe publicité ngo monani te bosa eloko mweto senga promotion wera pesi mbongo promotion mbongo monani te ngabi oyo toza na ba nani o comprendre na kati ya wenge musique à maison mère ya on a bagi non en tout cas na minute oyo rien ne va rien ne marche on comprend tant na bi rien ne va rien ne marche ezaki loko oyo ke na ko tanga siko bible trop atangi bible trop rien ne va rien ne marche na maison mère na administration maison mère donc wera te po wera mukonzi longola e rien ne va rien ne marche na administration parce que so landi bien exemple zo ba départ na biso msusu mwana molo kwa Bobby Ronaldinho to akina na besoin na ye mais pona kaka apesaki ba 10% moko te boye pa ba bato moko boye bakamati ba longoli omona toke ba ndule mususu toke ba voyage mususu wera yebika mususu ba chaki bato ya lingaki akomi boye makaba zap te ya tikalaki bongo saka solo te ye bato fa bochela wera bocheli ete boche bino po bosolaka bien ou bien po bozana ba coterie moko boy
le biloko wana songa ta na ko tala ngabi oye comment le roi neti bien ti okopa yango moni na bagi no en tout cas Sankara de Kunta na boye na yeko tanga siko na Bible na opesa na verset na 1 Samuel 17 Bega comment ça 1 Samuel 17 ti na suka bo mona ke babenga ba Philistin okopa ba Philistin bagi batoyo bazalaki ko combattre Israël pour na bango fa Israël longwa vraiment na kati pena ya carte mokili sikoyo ba Philistin omoni ya histoire ya David na Goliath et salige bafanda bazo combattre mais bato na zagini eza bato yo ba Philistin na obenga bango bato baza pembeni ya wera tant na benga bango ba Philistin donc cela veut dire que wera mais bango balinga ba diminuer force à wera balinga ba silisa wera mais wera za vivant obi lelo wera na comme na ba age ba bato mso mikolo te mais ba Philistin ba yewana o mona pena ke no makamo bobo pemi boye na wenge mais botali pena ke mais ndenge nini wenge biso msu Trace TV makamuzo leka me bato msu bazoleka te ndeni boye bafandi sko babandi sko te Sankara telemela biso to bando telemela sko Sankara ya moni ba utiliser sko ba petit na biso mona kati orchestre oyo go sala na ba orchestre mususu te mais babandi ko ya sikoyo bazwi nango bena 3 mois ya kotakaka Sankara natalinga bite na minute ondeza wana naza susu na niveau te ke nga Sankara naya na banda koloba ngo na ndenga kuzu na ndenga se sikola commencer nga ba vrai fan ya Werason sauvons wenge musique à maison mère démarche na ngango wana ona nango sauvons wenge musique à maison mère donc sauvons cela veut dire que il faut batu o nyoso balinga wera bo s'aligner venga to ya sikoyo administration fait quoi ya batu nyoso faut to revoir parce que na yo mon erreur mo ba ça wera ngala zagi na ba problème concert à même ligne na gi kuna poto pardon concert à même ligne Werason afandi ba osalwa making of nan ndeza ba osa publicité film ka yewana tala ba basse minene concert à même ligne ezo senga ba fia excusez-moi de dire na msu ba ezo senga ba fia masoko est-ce que biloko ndenge wana mutako lo bango na TV wera agangeli bango bibon bokata koto oyo bochango te oyo bolongolango bocha oyo mususu wana mais bango ba bendani bango na bango bite ndenge za na minute oyo pena pecho alobi ali soko za bien po ba fia masoko bakoya est-ce que état ambassadeur de la paix boyeda l'idée ou be boyeli mbamo na image moko mabe même pas ta siliga nango Werason yemo ka ta siliga nango pourquoi leader azo sabino bolongola o eza bêtise ezaki nango lo mona kuta fandi azo sekana et tout ça mwana ngalo bien conseil isoko nini et ça la paga ya mabe parce qu'on a niveau wera bako tikise na babiloko bongote yona baki bon na lobby na ndinga se siko fona loba na ndinga likolo yona yesko na bandiko loba siko to bandiko ko loba makambo ezake batu o balinga Werason roi de la forêt ba mona benake no te siko na minute Sankara penza comme telemela makambo tuto sauver wenge musique à maison mère c'est ça démarche nanga démarche na yo eza ko sauver wenge musique à maison mère alors que Werason yemo raza vivant alors que Werason o aza mukondi ya stratégie o asala maison mère raza vivant ozo sala ngo parce que Werason a su na miso hormone te aza su na ba capacité à comprendre makambo to comment parce que plan eza ya wera bino tout boza basali na ye mais yo jo dashwana ou le ba ko sauver maison mère pourquoi alors que wera yemo raza vivant oui mukonzi ninga zane za makambe belé msupa hormone te msupa oyokate par rapport ya roza pe concentrer na ninga protéger base azo bimiseloko batutu bazozela na ninga ba danse de jeu koti internet eza makasi mais siko yo sengake biso tozomona makambo parce que imaginez siko ke bato nyoso tozapena po totelemela maka po ngaso nazaki jour ba concert ala lisoko nanga na lo bakate loko nanga babochango te mais bango bakamati malgré wera boyi bakamati bachango vous comprenez siko biloko wana nyoso tolinga te lelo wera asa wera pa na famille na wera na mampa taza na bana ba Jonas bazali ba ginkoi famille na ba mona msuke no wenge komo kende na ba niveau mo boye déjà ndenge makambe zalaka te muta olinga ngwa zate siko tango neti nga Sankara na lobi et pas ya ba Philistin o bazawana po ba détruire Israël za wera ba détruire wenge musique à maison mère pona bango ezani te Sankara faut écarter po biso to ya na vérité mutu nyonso aka na vérité baluka neti ndenge ni ba écarter ndenge ni baluka balongola zoka siko biso ba avade ato koma na ndinga ba Sankara ko to akida ba fan siko na ndinga ba fan nde to lingela orchestre to ko linga to orchestre na biso kena kokufa yo mo na bisaki batu orchestre komo kende na kokufa
Ok, c'est comment que na kokufa. Donc zo senga ke ba vrai fan na maison mais ba telema ba ya. Yango moni démarche nanga yango wana. Après nde toza boye tant makambo nyonso ebonga nango. Il y a pas de souci. Sankara de Kouta c'est que obiso tozo yoka na mato ya batu. On peut si explication na yo pourquoi les gens les loba ne wona baza sous comporter même langage na yo te bado la kisaro ki balingi oli susute na ba émission. Vérité c'est que oyo toyoki c'est que position oyo zwa ya kokumisa Fali Poupa qui n'est pas qui ne fait pas partie des ressortissants des maisons mères. Fali Poupa qui n'est pas Weranson mais yo position oyo zwa il y a kokumisa Fali, il y a liboso et puis il y a mi balé, il y a ko diminuer ba ressortissant ya maison mère pour na kotombo la Fali, c'est ce qui dérange les lots ezala. Ça dit bateau yozo mon ana qui bazo attaquer, ça dit ce qui dérange plus eza position oyozo ya Fali. C'est vrai que Fali c'est ton ami, mais passer à la télé au lieu de parler de Weranson, yo mo lobela Fali na Wera. Et puis tant on lobela Fali, on lobela Fali leader à 5e génération, yene numéro 1. Pendant que ba faire baza, ba héritier baza, ba bindomé baza, ba JDT baza, au baza ba ressortir maison mère. Les gens disent que s'il faut faire la promotion, il faut faire la promotion, il y a ba ressortissant ya maison, il y a Wera, son moni ko ke no là. Il faut parler ya ba ressortissant maison. C'est pas obligé. Mais bon. Pourquoi ozo ça la plus promotion a Fali au sala pa na été OEP aza Wera te. Nous on te connaît que tu dois faire la promotion de Weranson. C'est ce qui dérange. Et Mimi Batouti na terrain oyo na ngomeko diminuer dynastie pour na retomo la Fali ko ba ke libanga ya Fali et vaut plus que album dynastie ya ba mission baza ba ressortissant à maison mère. Bon, ça dérange Sankara de Kouta. Et déranger dans mon touté parce que ndeto za boina lo baga ngolo moko. Mais kakol tant atinze mon akati zo mon bon penser vraiment que naturellement yo mi tchapena la place à kakol. À cause c'est blague ngala au l'album na ba neonanga yo zo lo ba banze mon ambition ne vaut même pas libanga Fali naturellement parlant. Bonne chance na projet na ye na ndinga kei mais ngala lo basko bananga expliquer yo. Au moins ndeto za boelelo na ndinga logique des choses tozaka na wenge musique à maison mère. Moment na mso mutu mususu apa awera alingane bina ready. Mutu musu papa awera alingane mususu ferre. Mutu musu apa awera alingane musu Fabregas. Mutu musu pa alingane nani Fali. Mutu musu pa alingane boy. Eza tekaka na maison me biso tukaka apa awera kaka wane komi trop radical. Wana pe tokomo sa neti tokomo kosa. Te mena télévision. Okopa si on a nazo ya s'il te plaît. Donc doit tokomo sa tokomo kosa. Leo na minute oyo nga Sankara de Kouta. À part Fali, je parle bien d'héritier Watanabe. Na kumisaka héritier oya, à part ba guerre na biso to sala. Ba fiki na ye to zolo bela maka bebele bele. Ya héritier do déranger te. Fabregas je na kumisa pe Fabregas un moment tout ça. Mais naza obligé te que bango, il faut pas obliger ngane na bagino tout à l'heure, ba obligé ngate que kumisa bana wera. Ponga na Sankara de Kouta alarme. Donc cela veut dire que bana wera ngo pe ba yaki na bien na wera te. Bana wera ngope bayaki na ba guerre ya danger na wera. Mais le loso ba bongisi automatique Sankara pa bongisi na. Mais c'est que yo pe faut tika ko di minéral album na bango. Si Vincent tika nga pena loba parce que tout ni makambeze belé amsu o ma Sankara répondre gité. Donc nazo loba na sens que nazo obligé té eta que Sankara de Kouta école de Sankara il faut na kumisa bateau tozaki na bango na ba guerre. Pourtant tozaki na bango na ba guerre. Fali Poupa na Fali azako ya azong sabate belé na nzela. Et on a fait na biso et puis azoya vu na ngai le roi de la forêt to banda bandule pona ba vieux ba wera et puis so landi bien to kendaka pena ke bazalaka bien na wera bazana problème na wera te to voyage ba vol moko to lala ba hôtel moko ndena lobagi exemple déjà mampata mama banga kufaki moi ça fallait ya lali ba 7 jours na matanga bazalaka tout ça bani donc cela veut dire que nga muto nyoso za ennemi muto nyoso za ennemi na wera te. Nga en tout cas yebango ki en tout cas aza est-ce qu'ils ont un problème nangati et puis ce que so to longoli wana Fali c'est mon ami ouais donc makamba Fali eza ba échappatoire moni le longa Fali amasanga to yebani nae afa ba wenge donc cela veut dire que na ndenge ke ami d'enfance to zala to sama to ko sala le longa lelo na libre m sou papa Fali na comme ça périche na libre pas m sou pas ni na comme ça ve na ngaso ni na comme ça boy lelo bana wera oyo tolo bage bana problème na wera teza oyo baza à bon terme na wera mais o ba bon terme na wera te to zana nga Sankara de Kouta na zala banga ata ko bo forcer na tiro za bon terme na bangote
Mais Léon a minute autant tout le monde a sondé dans tout à l'heure. Bon, mon il va faire recherche pour l'exemple, ça une vidéo qu'on a fait quelque part. Et ça va bloquer total à azam muto yo to salana et puis na ça va que pire ngal wa faire azalaite na wenge pire ngal we richa azalaite. Léon la minute so yo tout na que soit fait que na episode na oui en tout cas félicitations à Outi Guinée à Betty Musique na bien to moni abimisi album na enyo so sali bien to moni na ko ba maloba bien na ye. Bon, on va vous dire que Sankara changer, n'a changé, mais c'est juste. Pour pas bien pour aller au monde qui wana vient et puis mon golo ezala qui aime soit yesu et pas vient n'est pas na bazela bena que non te faire aya pas vient n'est pas dans na Guinée que ba kuta na ba solo là il ba ko na changer sous langage sauf fois 1 million donc ga eza selon climat na problème na ezaka faire été baba na nyoso ba uta na wingete on neti lelo dans le ba bien na bango sauf c'est léo tu comprends. Bana nyoso wengi na oloba bien mais c'est Léo na oloba bien était parce que azo comprendre te personne luka toujours aya attaquer wera aya a dénigrer wera entre temps batutu ba yebike projet déjà ya bango déjà zelo au monde déjà na ninga bana ba wengezo senga pe bénédiction papa mais tant qu'on bénédiction on a bino au moins ko azo na ignorance ba msuba azo linga ba zani ko mutu msupa maison na ko mutala ah c'est que loko tango ebima malgré ba msuba zongi na bango bien meilleur mso ya suko manqué ye mso za omona ke okimi sape moi batu msupa maison mère ozomona yango tolobi ke non nga fali eza ba échappatoire nga fali na kokomisa fali na façon tout po eza ka fali te so tali omona na zaki na daju na komisa daju danger et poser problème de poids nazaki na nazara komisa naza danger na ngo éviter que Sankara de kutata ko do musicien te so ekutani titre mo boy bina ya Vincent Toulis ou bien écoutez ça crée quoi même ils ont makambo ils ont que tout solo la ning mwana mais fallait la mutoyo à part que na boye na za mutawera en tout cas fallait la massa nanga mutawolongola ngwa zate so ezaki na moni na komisa na pese ba titre na tout pour avoir sous na statue to zaka na ngwa ki massa na ti alongwe ya master comme pena ya niveau likolo mais pas faisant à comparer avec les anciens de maison mère les anciens banane les anciens banane yo mo yibi mo loba libanga fallait les gars donc si mais on a ce que ça c'est l'opinion na ba kite ke o ni na bi libanga ya fali vo non libanga ya fali vo ba chanson ya dynastique ya natanga dynastique union sacrée c'est tant le bignon va tout dire sur la vie union sacrée François nous le bandoro s'attaquer na union sacrée ça va changer par le balai tu as changé tu n'as expliqué union sacrée ezaka batu ba ça la projet album te union sacrée za batu bazé belé na union sacrée na musique bana basali miko basanga na miko la pa ba ancien maison même oyo ça peut-être trop ça vision na bango manda chante bana auto si ça dit alors la grande ya mo te manda chat basanganaki bayembaki na ba grand ya OK jazz na bango basanganaki Sankara zongi sko na nzela c'est de loro bande ba kakol ba telemela ki na monisco zongi na nzela ya ko telemela ngate po yemo pe na zongi na nzela te te ya zana bien loro ya telemela ki ba ko telemela o ba linga ke za relaxa elo ngana telemela elo ngana telemela non rien à voir est-ce que moni lelo quand même est-ce que na wenge musique maison mère priorité na biso ezali ke photo sangana batu beto sala ni rien wenge musique maison mère eloka liboso photo bongisa na wenge musique maison to bongisa na wenge priorité na biso ngwana et puis wera son bano yemo ka sali ana problème na bangote ndenga mona lobi Sankara kuti za selo climat so bo bien na wera na problème atana bino ta mokote bo mona na changer hier richard inde mutu ngana sala polémique lo richard la rita mutonga na yela pe na nenga ya greco ya makasi lo ko richard te mais richard tango ezaka changer ye mo amoni bilanga to changer ce ko ya richard bolobani est-ce que bana wera ezaka ka o basangani ajani to lo ba bien ajani et Sankara de kuta to lo ba pe bien pardon to lo ba bien ajani na lo ba pe bien excusez la coste to lo ba pe bien ya bato bele bale bate kade ya kubanza bato bele to lo ba pe bien ya bango baleka na ba wengi donc pour vous dire que lelo ngana na besoin teke bato ba bandoko sake Sankara lingi projet to be Sankara zo bundisa na bundisa bango te Sankara c'était juste que oza bien te na wera na oza no bien te oza bien na wera na komi na yo bien makasi bato kutu ba okama ba bi oh mais yo lo baka boyeté msolo mais si c'est automatique mais là on vous a retrouvé dans émission to ça la dernière sortie médiatique na yo où comment yiko ko beta we rançon pe mo ba pic net piquini relation na au talabinote na bandaku tu as dit beaucoup de choses peut-être monsieur échappera dans une émission mais ba propos na en tout cas
Et maintenant, comment l'actionnaire Sankara, comme déjà pour attaquer, comme là ça, bah côté négatif, il y a eu la télévision. Bon, Vincent, pardon, pour sa question, merci beaucoup. Monsieur, au monde, tellement que qui m'a. Nangna le baboui. Wera son roi de la forêt, nana wera et le moins à niveau musique. Et au Monica voyager, nanga te tant ou ya concert, à voyager, nanga tant makamweza privé na ye. Donc privé ya famille na ye, privé na ye makamuna administratif na Paris, makamuna ngana wera ya no musique te ngana wera za privé. Ya omona epsa ibango ke mutayebi wera. Emsou lelo à part emsou mapata na banane na koki komicha. Donc cela veut dire que nga wera na ozoe suste ke o patron nga wera koma benaneti nde omona mnanga za yana masa nga ginko yoaza leki ba wera suka masa nga. Avant makambutu masananga leo la minute oyo songa leo na zui problème na bige no bato binde ni Sankara to mono na ndaka wera tenga bibo ngai pe en tout cas bana na fanda na ndako 6 ans ngwa pa nde to voyager na prise pa nde to sala makambutu mais na moni pe via ego rendre ngai teki visite ka ego talanga vous comprenez ko talanga naza na droit réclamer po amemanga na makamuna ye privé donc cela veut dire ça concerté donc pona nga wera ambala moko mutu oyo lelo à part bena musique c'est un frère tant non c'est un frère parce que makambo oyebisanga oyebisa kakol te kakol oyebisa msusu ndeni bo sisa ke studio ndeni ni mengeza mama msusu abenda na peme ndeni tal boy ate kwezi eza pe beni wera peme te po no bana makambo le bon na télévision c'est ce qui a choqué ba fanatique à maison c'est choqué ba moté parce que ngana zo réclamer ga wera yekite et choqué ba nani nana droit réclamer est-ce que nana droit tena lo ba wera yo talanga te la TVT oh mo TV zani et si quand aux exposés ou rançon bon est-ce que tant bato babike no Sankara soki pena yo za pena mubali kenne na ndako wera balobaki on na radio balobaki on te ke o babombi on neti ba epa na ngana lito Sankara kenne na ndako wera baloba on na TV yanga pena yo zong sela on na TV ke wera na ndako ofandi o 27 Toulouse na sali 6 ans na ndako ya sika na sali 6 ans na wera ya otalanga te je suis pas hypocrite. So na bige wera talinga te est-ce que ilo nya mabeza na kati nazo expliquer no vérité ko wera na ne ofanda na afanda boite skuta star lo wa wera ngapena na ba misana nga ba mo na ke patron ye star aye au plaisir et salanga na venir ningani wera ye wera Sankara ngopeta akapena muta wera solo tu comprends est-ce que songa na revendiquer ko revendiquer ko tuté na bige no bino bolo bana kota wera bo wera est-ce que ça talinga elo nini oya mabezaka ke bato balinga aya Sankara ba comme ça B ya Sankara ba comme ça C. Mais aujourd'hui vous êtes traité d'ingrat même parce que Kissinger a sali même vidéo de mon Kissinger a nazo regretter biso qui est mauvais souvenir les années à travers des CBG pour ba poto wera memayo bon wera ngani Kissinger a na crédibilité tant ba crédibilité cela veut dire que Kissinger na quartier la tada porte-parole te Kissinger na quartier la tada otika pauvre babia pe à son âme ta babia longwe ndeko na longwe ye pa longwe ya mwa kenda ka BCBG tanga ke BCBG aka pe kotika Bibi Secret wala ki danseuse na concert à tennis si je me rappelle papa chéri c'est kende pa mosaka zana ya mosaka pe saka ba bloka ba lettre J JB lettre J Joseph Kabila lettre biloka bima na ngwana mais sikoyo bandola ndasko ke tangwa yaka BCBG ayeko longwa BCBG ayeko kende epa ya Sonie Chomo tant que ya yebo baf Sonie Chomo akufi na bite so libabe ya zaka ngo ye persona machonio Chomo akufi ayeko ke pa fali le modèle la finga kofi et le bon maçon la musique un porte-parole faut être fidèle un porte-parole rose en a deux orchestres était 3 T 4 5 T lelo siko finalité na afinga kofi azonge pas kofi à part ko finga kofi azonge pas kofi moza susu na kofi na Riche Watanabe ateta obosa na ke biso pas Riche le roi wenge bis donc administrateur direct si on a un administrateur na team wata wa orchestre na biso pour héritier pire mutu nanga so na benge héritier ngabla na mona suste balongo liete si on a sotala ke eza gani pena ye et puis na nenga no mata biso to bandi makamba oloba eza na ka ponga na boka ka eza mutu nanga pona boka ka e ba Kissinger mais normalement ya zalaite est-ce que na ba histoire ba polémique to so sana ba mosaka ba blesse le maboyi ba ke tazalaite ya bango ba yeko ya après et puis akolo bate ko ngaso na lobi ko loba nini osala nini est-ce que na Congo so ando tout la Kissinger osala nini osala le monter donc cela veut dire que azata reconnaissant na sens que biso a Sankara loba bien na tant yo na manqué wera
na ndinga logique oza na besoin ka base po makambo nyonso bokota bo ba youtubers makambo aplenye lokoti makambo elia nokoti makambo loko omoni ke Sankara de Kunta na bomi makambo aplenye loko abi ke Sankara de Kunta lelo personnel na mon général d'effort donc to kaboli penake non leo na minute fona tika na oloba po na tika na matanga vient na kunda mabien na matanga ezoloba mate na nini babenga ni makambo aplenye les silisco bango ba diembela katali nga te fona kota makambo Sankara emba mo nani uzaka tiko manke wera ayebsanga kote nga na manke wera déjà ba biloko bozolinga boya okota makambo epinga ntono aloba makambo na aloba ngo makambo na biso interne eza makambo eza maison mais ye na koyele sima po eza makambo e concerné yete ngazo loba makambo yo tozo déplorer makambo tozo dénoncer pour na bonne marche ya orchestre na biso wenge musique maison mais etali kisinjo ata biso bandelo ba combien de fois yo yebina leliso combien de fois olela taba 3 fois ya kolela tio ya kolukanga ba cesser le fait oyebi papa mama to yebali na ninga logique zana ba respect nga na respectaka ko ya te ko bando ya Sankara fini nini zana respect sala boy mais ba dire na yo na émission tu au sala ça vous démontre c'est comme si parce que quelque part ba tourner quelque chose lobi sur OK na ba bon singa na comprendre na ozomona ingratitude façon le beli tu as parlé de Weranson so na ke na monde il faut parce que maloba na na lobby po ba lobby ba to wenge bazo ya la yo boy tout ça est-ce que ça 12 ça nga beza 12 te bonga 12 ekozwa ngati on a yebi maison mère mais soki lelo ke banga yela nga 12 nga na kozonga ingratitude ponga vina nga mobimba che combattre seulement pour Weranson so lelo na minute tala tu lis na ninga mabete obi manga msuza za olobatia bate belo moni lelo biso nga na lwa Hitler akufa na manga na mutema biso ba tuteki ka bazikanga ta émission to bomona nga na bandio chrétien wera ou bien na finga wera ou bien na lobela wera mabe non ça c'est pas école de Sankara ngaza muto na olo beza pour na bonne marche orchestre mais na boya teke na bando critiquer wera bena finga wera ça c'est pas Sankara ngala ba kizinjo ate o loke pas fallait bando finga kofi ozonge pas kofi bango to akufa na ba poison ba mwana nga o mona ngate ke un jour na ina bando finga Weranson pona ya kokota kote mona ya bote nga wana o mona ngate vomena zonge la classe vomena mona penake normal o comprendre mais na nenga logique za idéologie na ngati baba balinga te babanda ko profiter ngai makamna sala pona wenge nga vina nga mobimba jeunesse makamuna nga tu eleki kana wenge makambo ya wera na bana obeta ba détail makambo susu te sona bana obeta makambo détail makambo susu ezala kutu na makambo susu eza kutu ya kolobate ya omonike na lobike Hitler makambo kufa na motema oyo makambo eza ya bino te ata pona koluka base bokota makambo na biso wenge te nga makambo wenge na loba fanatique telema excuse pour la bonne marche orchestre parce que na minute oyo rien ne va rien ne marche makambe komi penza sérieux so botelemité et comme ga ga msunga na lobena ngelo mobwe bango ba ina ba image mo ba dio sangisa bakangisi ba yeba nini wana za koluka bolka bo déstabiliser mutu mso ayeba etamona Sankara comment finga we mais ça pratiquement possible mais Sankara de Kunta to radio ya Weranson na émission à Sali o eza pena audio authentique ya Wera authentique ça dit Weranson na cinq émission na Linga Congo où on lui a posé la question que Yolo va causer vice-président. Tu auras la réponse à Weranson et puis tout sur la. Voilà. Ici, on continue.
Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que tout l'année va proposer à Ranson. Sankara écoute en émission, c'est la Kabagaza vice-président à maison, mais Ranson a déjà ma comédie à Sankara. Nathan administration à maison, mais Sankara écoute à Batangi yote. Et puis Koyo Kabadi à Ranson, c'est que apprécie déjà conseil, apprécie déjà message pour dire qu'il faut faire attention parce que les fanatiques à la maison les autres ils ceux qui sont fanatiques donc dire en tout cas il a dit que on dirait tous à CC Sankara moi quoi qu'ils ont mais bolandi dete o gutuka ya libosote werason série bato bandagi Sankara écoute longo wenge Sankara écoute na wenge to bato nyonso basali 3 mois wana ba petit na ngai basali campagne mais au moins dans ma vice-président ouais vice-président la maison te ngana nazoyelo na OK kena na minute Sankara longo wenge Sankara boye ba tapage nyonso ba yiki nango après ngako na lobate wega yo répondre bango ne mission ba tunier et pas ya confrère no glodi Sankara longo wenga répondre bato nyonso na ba polémique na bango bi oh Sankara longo wenga okende wapi. Ce qui est bien, où est Ramdazo répondre na place nanga, à répondre bango. Donc quelque part là c'est ba Sankara petit nanga. A expliquer ba non, Sankara okende wapi. Wana première nino a répondre ki batu nyonso ba ki na ba campagne ba polé lelisa bango après za lobi bongo pona nini. A esi bango Sankara okende wapi papa wenga, aza na raison pona okende wapi. Yami balé oyo yoki singa siko. Ngana ye na lobi ba ki vice président. Mais ce que l'on Sankara l'on a audio qui a wera lobini Sankara d'écoute à ça la ba comédie na ye ngalo ça ba comédie na nga expliquer ba to que na vice président c'est la ba comédie na nga ce que ba comédie na nga et comment déranger bato Sankara d'écoute à ça comédien mais bato yo zo boya na maison mais bato to ba bonne maison mais wera appelé à tikanga si ça peut na zoya na si y a pas de problème après na zoya Wera son abi Sankara écoute à ça ba comédie na a préciser bien Wera bien na ebo mda répondre ba donc ngana ça ba comédie na bi na vice président après bango ba yemba moko presse nini yo ba vice président donc déranger bango ya moni sikoyo avant na yesu na question mususu na moni le déranger bango pour ngana ça ba comédie na mais le déranger bango na mi nommé sikoyo vu l'article 00/48 alinéa 14,97 je déclare Sankara d'écoute à vice-président de l'orchestre Wenge Musique Maison Mère. N'amitié. Parce que so wa olela lela isusu. Pour wera d'ailleurs bango ça ba comédie na. Mais bango ba yoki message te. So te ya bato nyoso wera tangi. C'est tout à fait normal. Et ça administration ya wera ngana kana wenge te. Ngana kifa wera. Tu es en couple va porter parole. Naza ko na pété. Ngai na présidentiel. Pour ceux comme ma musique était privée to na wera. Madame to sala na wera privé bango bazanga ma musique te do yango na lobby ki lelo bato nyonso ya nommé eza bato ya nommé parce que bato na nyonso ya nommé na bato nyonso bazaleza na parmi bato mususu o nga Sankara ko na mona ke ba sa bien et na bato mususu ba sa bien te on a bengo ba philistin donc cela veut dire bato ba olinga ba boma Israël ba boma Wenge Musique Maison Mère ba philistin wana nga Sankara na komi ko dénoncer siko makam na bango mabe et on ba détail nyonso na betelaki yo donc ngane na bolelo Sankara d'écoute bango ba komi na somo yo tona yanga bi na Wenge Musique Maison Mère ngam na bonga ngana bi na bonga bango zo déranger bana ni oh moni pas bonga ya ko ba bonga oh moni pe c'est moi parce que ngana minute na bi na wenga pa wera ngam na patron na bonga. Oui, il y a vraiment ce besoin ça, besoin d'action, besoin diminuer leadership et avoir un second. Parce que comment quand la carte sa maison mère Sankara vient attaquer quelqu'un de maison mère, lobby peut monter, maison mère a attaqué Sankara. C'est moi la victime. Parce que au lobby il y a une mission au lobby que ouais rançon hasard au courant à ma caméra sur les cas. Maintenant quand tu les dis qu'ils ont continué pour essayer que besoin diminuer mon. Na lobby na sens, lobby que na autre fan da tamula ya silence. Na betelo na bimi poani. Papi le prince aye Sankara moi ça boye ça privé na natali nga oh malgré nga ba silence nanga mais bango ba ye o monita on aye o monde ba limwe mba moko ali ba kemba la mo kisinjo azwa $80 ya koloba o monde ba ko luka au secours ba ko luka intervention kisinjo na $80 pa ya koloba makam na biso Wenge donc cela veut dire que ba na migalo ka otala film moko ce qu'on a film ngo moneti acteur azwa ki lisasi akwei mais bino siko bobando ki ma victoire bo sepel bota likolo ngomba acteur ngwa bimisko na munduki papa
pa batutu bakufi film ngwana ndengele bango bakaise Sankara de Kunta calme net bako peser nanga te ce sont mes petits bakambo biso sali na wenge ba bien ngote nako se permettre na lo basu secret wenge ba bien ngote mais yo so webe oni nyezo kufa kasi mais selon yo na betelio so na lingite kufa ya mona o dénoncer na besoin ba vrai fan na besoin ba fanatique a wera ya solo o teke baya ba luka ba masquer ba nite ngana dénoncer ke na minute ndenge za wana za makambo batu ba yela wera teke na ndinga bolingo nde biso ba Sankara de Kunta na amour vrai amour sincère batu ba yana ndinga profit mais ko ya ko bomani ona mno ba philistin o pena so tutangi na 1 Samuel 17 donc 1 Samuel 17 qui est na suko comprendre l'histoire tangu bana Israël ba philistin ba combattre bango ba bito tika minduki photo bunda sikoyo entre biso siko na ndenga bitumba normal yango moni ba bimisaka Goliath ba aute pa ba philistin ay bara ke ba bare ba israélien ba israélien 40 jours ba luka ba mona mutute ti roi David ayebo roi David na bonga philistin ba philistin ba combataka mutane étoile nzoke étoile ba bota manango ba philistin ba combattre wera pour une étoile ba philistin ba combattre Sankara pour nazan étoile yo moni ba philistin na nenga ancien testament bangonde ba yesu ko mage ba luka ba combattre Sankara bo combattre Sankara nani to bo to bozunde mote na wenge musika maison mais ngana bino to zarilo o mote soki bo le la no ngana voyage na wera oui wera aibi pourquoi to voyage na toye bani et puis na nenga privé na mukanda apa mukanda na nebe na makambebele wera betela binota ebisa binota confiance Sankara ce na nenga ba Sankara bo jamais otira mona na bimisa seka wera na répéter bino so bozo émission yo bo bomba na bimisa monte Sankara de Kunta itilera kufa na makamne na mute mais aloko lelo so che exemple autant beta masola vena biso mopa et vena biso mopa bi wera soutenir wera moralement mais lelo wera son ko faire va beta stade de martyr bangaka mabe po za ka libulu asenga pene intervention na wera si obo histoire de asenga intervention wera pour sunga na stade de martyr yango mais wera asala ke ko faire beta stade de martyr. Comment ça? Au bout, il va soutenir l'histoire. Il va avoir confiance à la promotion et après. Non, ouais, rappelle Senga va fanatique à maison, mais Erwana. Vidéo ça. Ça coûte belé. Oui, ici va fanatique. Et ça va te belé internet, il va quitter. Il ne voyait qu'à la minute de ça. On ne comprend pas. Mais on peut te laisser c'est l'histoire. Eh mais tu n'as qu'à la minute, tu n'as pas la période dans mon année. Quotidien. C'est quoi la belade? So y musique va péter par la vie. Na bête le siko biso ba vie be ba na musique déjà. Donc Rambo kwa bête stade de martyr a senga intervention ya wera. Wana ba na guerre na jibe ba finga na ba mission quartier na tena ba mission ya BCB je ba série wana. Nick Rouge. Ezaka somo siko wana dai wera bête stade jiba bête stade. Ba komo le la Rambo so ya danger bête stade. A senga intervention wera lele na ba fanatique. Biso mtotondi sela nzungu wana. Donc quelque part lelo bobeta ka te ko via ya ka te wera pas aider pour beta stade de martyr. Il faut comprendre l'histoire musique ya mona batebele ba histoire musique te. Ya mona zo bisa sikoyo to longona vena biso po c'est star mboka beta musique na bien. Mais lelo ba philistin o yo ngana o dénoncer eza ke pour na bonne marche ya orchestre. Ngana oloba makamususte batu botika okota botika ochanze makamusakaka lobite bozo bakisa ngana naza muto na mashaka makamuna ngate na expliquer bino. Sankara de Kunta ça fait combien de temps bosoli na Weranson bino mi balé bolo mais bokenda ba privé na bino beaucoup temps ça fait combien de temps oyo na Weranson bovandi bosola ba de ngano to 20 osola. Avant c'était quand? C'était avant qui était wera va Lubumbashi ya zwinga toke tolié absinga bino Sankara. En tout cas, na landi maramboza na raison. Ouais, rapinga raison, abioza na raison, mais tika bango ba mater, baza bato moni kelelo, bazo ye kolande musala. Mais ce qu'on a minito yo tika pena nukolo banga bino pas question ngana hypocrite. Ndena bandi démarche na. Voilà yemo coloquer ça. Si, abi kolanda bango te, moni na minito yo yebi Sankara. Yonde yoza kati eske yo kolanda bango baza bato basala kana biso mais yoza muto za ndako za privé abi presse dernier na bandi démarche na otika souste bango na minute fona dénoncer bango ga après we rasinga bonga na ke Lubumbashi mais to mata vient to kenanga bité nazo banga na poison to bongsana na orchestre bien na tika na. Est-ce que Sankara de Kunta
a coquille un jour Coco m'a porté parole dans l'orchestre Fali Poupa. Parce que la question qui va tourner, parce que pour les gens, ils ont quitté maison mère pour qu'il n'ait pas fallu. Est-ce que l'objet de Roland Granatongo, tout le monde peut s'encarrer de coups, mis porter parole, tout membre effectif, il y a bureau à Fali, par exemple, dans la télévision pour nous le développement à Fali. Bon, et là on a vu ça, on Fali et moi les gars na TV. Expliquer banga bi oh, nga talaga mutulwa Sankara sala pas grand prêtre Werason. Na futa Sankara combien ça na image. Ça ba image ça on fait un article l'antiloko. Le sol pe na tinde la image en inoka kolukela nga. Abi grand prêtre le roi Werason nga pena Sankara sala pa na na futa combien. Fali a lobaide. Donc pona nga Fali a masananga. Nga na royate na ko ma porte parole a Fali. Pona ye mo ko lingata bate yo masananga eza le roi neti na négliger yo. Pour massa te n'engona massa mi d'avance ya le na négligé donc ngane na boy so Fali lelo na minute pour aider ngazate fona na salepa na pour lelo am so Fali am so ngana soutenir ezate pour na salepa na so lelo na minute naza hypocrite na sibino ke a pas wera je soutiens Fali a pas wera je soutiens Richie Watanabe a pas wera je soutiens Dudiki Bindankoy déjà batunanga leo na mito même musique na biso ba Kongo moyebe yamba tukubetuka na soutenanga ngoma kasi za mbunda na biso kota bato bana mbanzangu na pesi bango basala déjà ba biloko batu ba confondre makambo te donc ngane na abona hypocrite te so musique a Fali lelo na okende musique Richie na okende musique a Fabrigas lelo aza mutunanga na okende donc c'est comme ça et ba relation na Papi Kakol ça va ça va te parce que na ebisa kiye yaza mutunanga to sambela ne pa walesa leona minito yo déjà donc linda mère na biso ba Chilo ba Beverdi ba tutu donc ba petit na biso peno sentir que notre yaka pena po Kakol pena aza mutunanga na ndenge to tikala mais tant na monaki ya yaki na ba kabal moko boye a créer ba batu po makambo nyoso papa che koma makambe belé ye muta créer gyan omoni parce na tala yenga ba hypocrisie ne na lingango te omoni ba hypocrisie na lingango te ya omoni lelo na minute oyo na sola na Kakol te mais na sola na linda ndeni bana yo omona Kakol na nzela bolekana lelo nde tolo babo en tout cas na koleka mende na yebi mo pa kanginga tsakaka abutulanga ibotina mi aza nengwana ozo comprendre mais elo ka salande na mona e vraiment aza vrai te donc on comprend ba hypocrisie na c'est pas bien entre ta yaza mutu na ngai on comprend yaza mutu na nga oyo na ninga makambe belé a mutu na nga ne totonga wera makasi ngana e Kakol totonga wera makasi ngana Kakol totonga wera makasi surtout ndeza to fandi so na ndaka wera ngana e ka banda to bando tonga wera ye kuna lali azoyeba neti ngana Kakol ka tozotonga wera mais c'est que les gens puissent comprendre c'est que Sankara de Kuta alinga apesika alerte qui ça ne va pas la maison mère mais Sankara ne pourra jamais être ingrat envers non jamais wana za logo badiro bolobi une émission tout ça la souka peut-être les gens vous ont mal compris ne balobi que comme ko taté wera balinginde ba balusa ba dire nanga mo boy nga za Sankara MC mission msungu na na tempérament pe ya écouter nga na tempérament émission msupe na roya nga normal émission msupe ko mona bidala des années nga Sankara émission msupe mona basanya wera bazuka c'est comme ça ozo comprendre biso à part netem sous lelo basani banini biso moni nga lelo na salelo ketika na mukili oyo na Congo na sala na mystique a fourmi et biso Zakari baba boss na relenga mwinda mystique a fourmi bato ko mo lo balelo na sala cette personne n'est pas à vendre makambutu ba idéologie na sala et puis bato ba bossa na te ngana bini moi je suis un grand danseur ya mona ngana concert a Falia ba moni bina lokota pata musobolo na bini na Bercy wera excuse na bini na Zénith état que danseur na bini na Cirque Royal na bini na Madeleine na bini na Stade Charletti to bini na ba concert ba Kisanto to bini ngana no artiste o wera to bini na Hollywood ngai wera Richie tanto kena makamwa nafka personnel na DT en Kipui donc nazana no artiste ya omoni que so la ndio mona ba mon premier amour ezoya au moins le lobo na sala featuring ne sobe asokola raté zoya kala mingi tawa donc au senti moi si kitoko mbali kitoko masokola rata linga maite envoûtement familial naza muto pe na sala nanga o ezaki déranger apé we raté bango ba fanda ka soko ba comprendre que ngana za artiste ngana contrôlaka bon makamsu na ko lobate ya omona zolo bake itila kufa makamne na mutema na saka bata wengeke nga Sankara de Kunta makamunga na yebi na wera baza ba inosa ba yebi ngote
Mais au moins, vous rassurez aux gens que pendant bateau peut déranger, bon cœur, bah ça, oui, rassurez, bah ça, leçon à télévision. Des leçons à TVT, ouais, ramu konzi ba pesa ba sa ba ya na ye na désordre te. Mais ngana magam nazolo baka ba Philistin, on a tindi batuna 1 Samuel 17, donc boke na ngoti na suka bo. Donc si on comprend bien pour les Philistins, ça ba maître ninja, ba Philistin, ba ngona so ba Philistin, o ba na bezo ba boma Israël, do ba na bezo ba boma nde orchestre ba Philistin. Donc baza bato yo baza na mission na bango za ba bomande wera mais bazo ya kosa sko neti bazo ya kota mangamutu biso to bata ba flatterie sakanga na mona maître ninja qui se démerde pour na marama maison mère ba comment partout musicien rolandela tout ça. Qu'est-ce que vous reprochez à maître ninja? Ezaka maître ninja te, ezaka maître ninja te ba Philistin bazé belé maître ninja peu importe aza mutu nanga mais lo ngana yelaki maître ninja na TV parce que yé na mission Frank Stema ba tuna Sankara ndeni wewa ni batamoto ni ignorance wana ngaza ina pomna ninja nga ina pomna ninja te yo mona tai ngabi do yozo yela nga nengwana bo savato esko na ba vérité to bimana ope na nengwana po ninja no ninja on comprend ozano maître makambutu elo moi sigeza na kati wana ti mais tant yo bando ignorer nga sanka mbamunga pe fona ignorer mbamunga pe fona bimiso za ba vérité omoni na nenga mabete wera nenga zana na rolo bage wera actuellement il est mal entouré parce qu'avant tant tout le monde avait mon nib c'est que yo comment musika tu n'as pas besoin na privé non le administration il y a orchestre na biso vous comprenez baza mukie so le lem so na robando longola maître katakata parce que na ebiki asa musane bien on comprend docteur Pichu musunga asa musane bien ba Sony kamana asa musane bien to na ba sécurité ba maître 90 bazali ba maître Janjiko bazali ba maître Titi maître azali ba Toro bazali ba asa musala bien ba maître Tarza ba asa musala bien mais ça na ba tout mususu c'est de Philistins o ba ye wana pona ma ko nuire ne orchestre sko ya nga démarche na na ye sauvons mes homères o comprendre démarche na pas so ba comprendre nga leloté bo comprendre après. Si vous comprenez le faut comprendre que non na minute yo en tout cas wera tikana nous zelana sikoto banda pena banini ba golf kizola o azaba président ya on appelle si bango charge na pesi ba Ig Malongi charge na pesi ba golf kizola charge na pesi ba président Dom na Lili charge na pesi ba tunyoso donc lelo mes condoléances na Alex Ntima otobungisa madame na en tout cas courage na pesi ba Jaguar Dominique ba charge na pesi ba tunyoso de onyoso bakana wenge balinga orchestre na bango na ba o msukutu ba fanda pena lokwa ba eron ilunga alinga wenge en tout cas eron na minute photo bongisa orchestre parce que wera ninga za na besoin promotion ana besoin sala ba disque ana besoin ya ba production au scénique ana besoin makambo belé Serge Maison Mère comment Serge Maison Mère Léon na minute to chose wande siko ya Théo Zambo taper ça biso 155 tu comprends au siko to zunde siko mais pour na ngeza peka mukie photo zonga ni na idéologie pena que to sombi ba mo le roi la samba biso photo ya suna makambo robo makambo belé ba wera leo na minute donc azana makambo be na epse batunga bina fanda na wera mutayebi musique le roi garçon na zate mutayebi musique le roi wera zate mais toi on a besoin ya wera na azala toujours apte parce que soki batu bolo be la wera ka te prise danger et lo que les gars na TVTT ezole ka fort bozoko ça point moko ça peut loka uzoko sa conscience na bino moko siko bato wana nyoso tant to mona ka ba sanka azoloba to sala ba direct musu to condamner ba musicien ta ba musicien ba yaka na ba basité ba yaka na ba nini te ba yaka na ba nini te bozo condamner bango na direct leo na minute oyo makambe belé salama na ba direct et comment net direct des réseaux sociaux yo nga pe na réseaux sociaux na si bango ba Philistin ba entouré wera ba na maison mais botelema tant yozo ba maison qui na rokufa. Il y a un adage qui dit il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Toloba, yozo adozo baba Philistin, mais oui, rançon tant qu'aza vu que maison mais ça na rokufa. Il n'y a pas de mauvais troupes, il n'y a pas de mauvais troupes sans cas de tout. Écoute, il y a que de mauvais chefs. On a bêté lubino que. Oui, rançon ne mutazo ko rasu ko ma maison mais até. Oui, rançon indirectement. Pour une taocha ba staff wana. Oui, rançon na ba charge belé. Oui, raison le na minito yo aroza peut concentrer na makambo bo yemo il peut pas faire ça, il peut pas faire ça, il peut pas faire ça. Oui, rana ba côté mso soit côté papier mo mso administration ba Hollandais makasi. Soit kem mso oui raison yemo ka bande luka amisale la so so ni simbate. Est-ce que bi lelo même communication na makambe belé changer. Communication ça soutien de tout monde na kala mso ba porte-parole mo ba yebo été. Communication quand même so bana batu na mino mo pe internet.
nde tomona ba orchestre ebele ezosala emsomoni nosibi aocho mema Prince Bakali ameme pona et en visibilité tokota pe msusu afali amema ikeni mpiano tokota pe msusu faire ameme msusu journaliste Langi par exemple ameme msusu Glorio Langi nani bo ameme communication peut changer donc cela veut dire que maison mère peut on a besoin ba journaliste msusu pe o ba kokota ba sala biso misala bien to on a besoin na bango mais soki comme sikoyo ke porte-parole msusu aliage belé li bumu pena moneti montagne o kuna donc zo mona to alangwaka o kuna non to on a besoin bongo te to on a besoin communication changer emsunde toketa neti toke butembo bo pour nga promotion butembo ate nzoka butembo concert eleki bien malgré msu moi o irataki mais concert nango na makambo nango ezatende toke kanya maka c'est ça leo na minute promotion na makambo eza penza te to sala makambo mais makambo ezozala penza te pourquoi parce que ils ont manqué communication comme na makambo ebele faut me monter mutu mso azana déjà tango loko ni montage mbamo bru mais so ekomi na communication bato mo bazolinga baya bino bolingaka ke neti wera mo ya biso non faut fongola G. Très bien. C'est ça le problème. Merci beaucoup Sankara de Kouta. Je pense que vous êtes tellement clair. Après, il fallait que tu aies un point sur les i. Sankara de Kouta, en fait aussi c'est mission. On a épinglé élément très capital. Thomas Gossé qui sorti médiatiquement on a vu sur Trésor Lumière que je salue en passant. Et Monsieur Salami. Mais après, tout le monde a fait une analyse Moroboé où mais quand il peut retomber les caméras au monde va dire naïo envers maison mère qui correspondent et soutien la moto à na katsanda quoi voir ça la ba démarche au ça la télévision mais le retrouver biso yé mon t'ego ça une émission après il ça sous ba analyse contre eux comment on peut comprendre si ngala okamango parce que Trésor Lumière aye ko lukanga par rapport à suspense nangande na fanda ki ba fanatique bazo lukanga mais après wana et ko ça que to saline pe monsieur leki kitoko siko ba ye ko gangela ye et pas ya bato wenge. Pourquoi yo au salina ye mission de ba vérité on a loba une mission na ye elle voilà na rêvé ça ki bango ali ba ye ko gangela ye yango akenda ke pani na ndako mbango a changer ba dire oh so tali image on na fanatique azo fingeka na ko finga ye après ba ye ko tindelanga tala nini lettre na yango yo ba suspendre ye pour ça la mission nanga Sankara oui tala de niveau ya yani ba omi sur l'instruction des secrétariat général de l'orchestre Wenge Musique à Maison Mère. Le présentateur de l'émission Zamba Zamba est suspendu pour une durée de 3 semaines. Et là, allant du 9 janvier au 30 janvier 2022. Motif, insubordination. Oyo. Quand il y a eu ordre était au sein de l'émission. Ah, ça l'émission. Si vous ordre rejoindre nini. Mais yo za la Maison Mère. Ah, zo sur au niveau. Donc zo niveau que mutasali nange mission. Bango ka tanga sanange monsieur leki tellement na lobi ba vérité bango ba mbala moko ba gangele ba suspendre ya ko sala mission luka balusa ba makam ya to bi ke hypocrisie za makasi yonga na loba ke rien ne va rien ne marche de so ba fanatique awera ba telemité en tout cas ndeto za boye nde na sabino Sankara de Kouta itila ku fana mangana mutema na ko tika la pe fanatique simple to linga awera to ko mo soutenir na biso wera parce que comme trop dangereux comment mutayo sa nanga za kina ba problème Trésor Lumière a outaye akuta na to sale mission pe bien na expliquer pe makambo nyonso bien vérité bango ba sepelité ba yo sa les lettres à suspension na nenga kena vertige abandi filmer po abando luka changer langage ba efingisi sous makasi zoka Trésor Lumière aza journaliste aza libre aza muto face à la makambo na e et puis zamba tant to utina blaze élément poto to ye aw bato yo ba beta muziki na ba fiki ne zaka zamba music Moutapé sabe so comment ezaka wera son roi de la forêt ezaka Guy Malela le prince de la ville. Oh le Guy Malela le prince de la ville vice-président ya Wenge Musique à Maison. Pe ba vice-président bazebele. Guy Malela vice-président ya Wenge Musique à Maison mais Golf Gizola vice-président ya Wenge Musique à Maison mais Claudine Kinwa vice-président ya Wenge Musique à Maison mais Sankara de Kouta vice-président ya Wenge Musique à Maison mais nani Docteur Iggy Malogi vice-président Wenge Musique à Maison mais donc ba vice-président za ba bateau pena mais ba fait na biso Jonas Mbese le roi de Bayaka vice-président Wenge Musique à Maison mais donc en tout cas biloko boisiko yo eza biloko moko eza ba hypocrisie yonga botu na ba question mingité en tout cas fanatique a wera tellement parce que na minute yo wera son en danger et pas ba philistin merci.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Voilà. Sankara. Je pense qu'on a presque tout dit. Que les gens retiennent que Sankara de Kouta et Ranson, ils sont toujours ensemble. Entre les hommes, il y a des frères. Donc, si j'ai bien compris, Sankara a lancé une alerte na fanatique qui ça ne va pas l'administration à maison, mais voilà. il faut changer ma cambre. Voilà. Donc, dernier message à Sankara puis Mabanga. Ouais, dernier message c'est que ba fanatique a wenge musique à maison mère en tout cas au balinga wera sont totalement parce que ba philistin ba entouré wera en tout cas voilà. Donc biso la guerre de Santa tozana ba alemwela la guerre de Santa tozana ba Mishadaya tozana ba Saint-Valois Paris 16e tozana ba Thierry Kafou ba tozana ba pasteur Frankie Kerok oyo topesi vraiment basalam esika zali. Donc merci na Deo Kasongo et puis topesi mbote na DG Cédric Lungu et puis merci na Théo Zambrota, merci na Jeff Bokungulu et puis son excellence Jantiningo Bilana pesi vraiment bambote na yo Gracien Tsakala et puis Levi Pai tobo sanité Jean-Marc Kabundu Akabundu maître nageur topesi vraiment bambote na yo et puis Axen Kingo le PDG tobo sanité Yemoko excusez-moi, pardon. Voilà. Tobo sanité maître Cicéron Bakumba et puis tobo sanité Paul Bindu Moussambali, tobo sanité DG Cédric Chizainga et puis Eric Mandala, le docteur des ignorants. Soki toye lisusu en tout cas boyebika aux internet David Mangaya PR motema Fanny Chis Mangaya topesi basalam na Fanny Chisekedi et puis Enoch Machozi. En tout cas, heureux mariage, en tout cas, félicitations à yo. Enoch Mathieu Zotikobala et puis Joël Sebisse, topé c'est vraiment bambote et puis Tobo Sanité, son excellence Didier Boudimbo, Serge Konde et puis Jean-Pierre Liao, topé c'est mbote Anderson Yimbi, Motomoko bien, Talara Zarana Bachik Bazola et puis Greffi Foutila Matita Lié, Bosinganfum Bazola Mboa, Adolphe Mouteba Chilamouina na kati ya Angola et puis Jonathan Kinmousse, Sey Royal, Tobo Sanité, Elga Elegance, Mao Tondele, Paul Wanga Immortel et puis Hero Ilunga. Président Nabiso ba célibataire Abed Achour. Tout pesio vraiment ba salam en tout cas Vincent Olimbi sanga pona kendeka États-Unis. Isika na romona mbamo Pichumbo na kati États-Unis. Na moni mbala moko Grace Kitantu, na moni mbala moko Dominique Diomi na kati États-Unis et puis Alex Ntima mes condoléances na moni sous Grace Kitantu et puis Nana Benga sans oublier Jelingangu Motema Karine Ngangu Dadi Kitoko à Sandra Kitoko Toé Canada Yana Werason Jonas Mbese Papa na Patrio Guy Bajolour to pesi basalam Toé Suisse en tout cas Antoine Toufje mon mari to pesi Robert Ntoussa basalam to pesi basalam et pas Yemoro Tony puis de France Suisse Toé Londres en tout cas Tonton Tsoussa, na pio basala Marco Zefondo, Koko Arafat Magizembe, Mami Silimbe pi Monique Kinke na Majesté, Soto Kiti Belgique, Eska na Moni, Chiba Chibasu, Joe Modango Kikaspey, Percy Tumba, et puis merci na France pour na ressoukisa. En tout cas, boyebi toza bato abatu belé. To pesi vraiment Guy Malela, le prince de la ville, basalam na yo. To pesi Yemoko Olivier Belesi, et puis Golf Gizola, Oa Sali Société Bakar. En tout cas, Zoteka Bakar, Nyon se belé belé. En tout cas, merci na Jamatundu, merci na Maclodine Kinoa, et puis merci na Yemoko Fredingo Maberté Monsolo, sans oublier Lili Makaya Zozobayulu. En tout cas, merci Vincent Toulouse, merci en tout cas. Na Yemoko Enoch Mungu dito kanga misto sambila. Na pesi ma papa wera mbote Seigneur. Na pesi banzungu wera mbote Seigneur. Na pesi ba Philistin na opesa bino mbote te bozo boma orchestre. Na pesi lisusu Seigneur. Batu nyonso oyo baza ba jaloux. Oyo bayaki balo batangu na telemaki. Mutazoyo kana so azate. Bo comprendre que dans acteur à filmer. Deux fois té et puis na oyebi sali susu kisi njoro kendaka epa ya falio finga kofi mabe ozongela su kofi zana position moi oyo tika kokota makambo bato omona makambo Eliano ye omona makambo Peniel ye omona oswana sonana manike mabe boyokana bopesa na babizu boyambana. Non, je ne suis pas youtubeur, toi tu es youtubeuse, mêle-toi de tes affaires. Amen. Merci beaucoup chers amis téléspectateurs, c'était Sankara de Kouta. Et précision aussi aujourd'hui par rapport au dossier Oyo. On a merci na baboni sur la voix du peuple. Tout le monde a ni bongo prochainement va différer sur la biso. Merci bye.